Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya masi okomikosa. Carte nanga ya nini pona ya identité te. Chambre mtu ambeto moni bien. Olongolela inga na banga kite. Ufa ila kebezwa mbongo na western na ngwana nazotala. Bijou mabaya mbongo atinda kina uzwa ndenge nini. Yaona zako banga ti. Eza ngwana ezala na mtu ambeto taile bien te na longwela. Comme ça ça uzimbo ngolo futa na te minerval. Bil kamna minerval ka elo cha na moto hapo. Boni boy ko ngapeleza mwana lokola unaza ko se démerder so na monike mbongo ane ko kapona futi minerval na futi so ko kite tokika pa frère toto to mbongo kaka ye mtazo yede biso to nyokwami leki na ngai to nyokwami ko vande pa bato et pas camarade na biso na to sali boy to bwaki yana ba ko loba mwa ete tuna ta fifi ti to décider to ya e pa noko ndeko no saka ndeko nayo kuna mama o simba ta ver ko luba o sala tabo ko luba ngabite malam to zonge pa noko na biso o bwaka biso te so ite mo ete voilà, Mindondo. Bonjour. Oyebi, Banda Boye, ce n'est pas le temps sur la Bible. Mais Makambo, le Baki Lobby, il est vrai que je n'étais pas content. Il y a un dengue qui fan de pas ya camarade Nowana. Je n'étais pas content. Et toutes les fois que je passais là-bas, on dirait qu'elle ne voulait pas que Naï Nabino Tokutana. Mais je suis très ravi parce que Boyaki Bino Moko. En tout cas, vous avez raisonné en enfant bien éduqué maintenant pour dire, voilà, rentrons au moins dans la famille. Là, je suis très ravi. Bon, alors, ce qu'on pourra faire maintenant, c'est comme je disais l'autre fois, vous avez votre chambre là-bas. Démerdez-vous. Hein? Maintenant, là, je prends tout en charge. Ce qui fait que Makambo à classe, Babiloko Nyon, surtout, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Demandez-moi et je vais vous servir. Merci. Donc, moi, j'ai un problème. Je sais, comme je le dis tantôt, je vais m'en occuper. Mais comme j'ai réunion, il faudra que j'aille d'abord au service, vite on m'attend. Jean-Pierre. Oui. Makamni donga zoka, no zolo banini. Bano bavanda awa. Donc yo zo oyebe ta dame na bango. Hein? Ngai na ndako na awa vie de prière mutezali awa. Bana ona li comme na présence na bango awa te. En plus, maman ko vana na kolala na bango te. Mbeto mama e koki na ye moko. Bako tia encombrement na chambre pour nani. La lingi bango awate onga na lobi yango wana. U bango u ngai. Bon. Ngai na boa kamakila na ngai. Mais c'est pas vrai. Tu déraisonnes ma chère. Et ces enfants doivent rester ici dans leur maison, ma maison à moi. Je dis et j'ai terminé. La décision reste celle-là. Ah bon, olobi bongo, mais to kotala. Ah yo kei, retourne au koyeba. Bino. Botema. Tellement na bakitwa. Botema noki. Maman. Tellement. Loka. Buzo kata soni te ko vana bakitwa. Maman na bino basomba ki yango, to tata na bino. Maman batuna ko ye vraiment maman. Yaka. Oyebi bango place ba wuti. Bana ba senzi ndenge bazali. Éducation na ba yo yebi. Ah maman, non. Mbala suka na mona bilo boye ko vana na salon yo. Tout fina bino. Non maman. Mama zonga. Maman. Zonga. Ngana zolo ba yo zolo ba non mama. Mama no mususu nani. Na yebi so ko s'attacher na bana wana te. Oyebi eta dame na bango te eloko na zo insister yangwana. Hein? Ko négliger prière te. Na ke zandu tango na kozonga na ba 14h to ke de prière. Ozokanga. OK maman mais baza bandeko na ngai. Oh ngana lobi yango wana na ke. Comment? Allez, stop! Ok, Nalmina kota toilette koko. Yo, ikutangila yo awa. Pitanga koko. Muta ukota watele no. Koko pa. Buza kubebi sawa basuru na bino nga ibebi sakanga mbombo. Koko. Vadira wana itanga yo kula kene uzwa po. Kene uzwa po. Na lobile yo kene uzwa po. Sadira na po iba bubuaka ndenge bubuaka kana tongo. Pardon. Koko na kota pardon. Malaika. Na lobi soki kotale obanda kotango lokola kesha miyoyo. Tan.
oyuzala bwipula ikutamwe bagoti ya lelo pardon koko pardon kamwe libumuko tia soy na mtoro Papa alika munini? mama koko aitela kota yoni Nini na kota la toilette? kasala kokura cabinet koto yango nabia oyi nyoso bodia ipa ya dudu yango bolingo sundu lilanga wa En tout cas papa yango na loba yo sa ndoki papa yo sa papa te. yo kota na sala le Mwana kwa suma vraiment kala o mwana yaki azaka odo tungisalika munini. yo ta wazo beta misiki to mwana busuba wala isa ambulance to nini ndima dimale voiture Papa yo bana promo yo On dirait za mutu amondo yo te? monde à ténèbres Po makambo sala penza lo kwa mutu penzo ya bomo ite. Ya solo penza. yo ikutangelwa ilanda na yo kumama mwana itake yetan umene moma itake mama tan biloko inoso botika na ndako toto obu minelaka kuna ngande buye kukinelawa yango na ndebu yebo sundilanga ipa ya tutu na zo iloko te mais nazana fungule ya ndako tutu lelo na yo dimine forim Lobelanga nano atika mwana sala ba besoin na ye. Besoin Loba. naza okende pa ya tutu na funguli ndako naza kuzwa biloko ingana kuzwa kuna En tout cas, kilo koso na yo wana yango no liekanga sa $50. Lokoso makambo na moni na epa ya dudu vraiment. Oye panzeni nani sango Kinshasa mobimba. Yo kendo kozwa biloko epa ya dudu. Ndoni nyana kufa. yo ulubende ngwana ngai naza okende pa ya dudu isika mwana ya binga kanga oyo papi kanza alubaka nini yaya ngai ya wanazana na putu naza kusana salon de best uyuki yaza kuna na putu na salon de best papi kanza isika mwana ya Robin Vemba kata kasuki ngai na lubaki na kuzonga pa ya dudu na récupérer biloko na ngai na oyo kenda ukota libala ya seko na seko na bidi fo Boyo kana ya yebisa yo kendo kozwa biloko epa ya dudu. Ponga na kufa. Ai wana mwimbo. Ali mwimbo. Mbia mi we na mwimbo, ai we ni lash. Ai wena mwimbo. Wene kiganda kwa dada maguzanguru. Ai ugofwa. Ami Mbia mi vrai. Monsieur, ai ba usema ami. Nge mudafwa papa. Sangi yo sasa lufwa na mungu mudafwa. Lubana nika yo lokuna naza kunika cabinet na brosser yo lokuna naza brosser cabinet na cha dentifrice. Zoba. Yo sa na ko yo ni na beta basete wa. Sarbet. Sala ya demo ya poso na kanja na kubeta sete na bare awa. Boom. Sala ya demo libela. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Nini yango? Bino voyez bateau, bino memel biso donc ça ne va pas. Bana kota en chambre nanga bien qu'il y en a kangango mais voilà là donc ça ne va pas que l'autre mabe que vendre à l'est il y a mes potes so baya donc bien tika ka aussi moki là. Nini yango zo lobelanga wana? Beaucoup tito wana donc banda ya franchement premièrement donc ils ont bien mais tant à côté la chambre nanga donc là souvienté donc ça ne va pas dans l'autre donc l'autre mabe ngana mon est bientôt. Oui biki ndingo zo babo obesanga libomanga mama na yo. Na sama mabendinge na bote o jeune. Yebisanga na. Na sombeli yo Nintendo ndingo sengaki. Na sombi te. Osepeli nango te. Na sombi velo, osepeli nango te. Ça ne va pas en tout cas. Pacho. Olingi na sa nini yebisanga na. Souci na osiko ezandenge ni na bote o yo moko Pacho, il faut tianga l'aise. Moi je veux bien mais toutefois ndingo okila nga c'est pas mine papa wana za soso te so ikoko wana so inani. O meso akoko ndingo wana. So du moins jeune ko ba fiesta ça va. Mais na yoki yo pesa ngesengo nga mama na ko bengana ko tito akofanda lisusu te. Mais yango ko banda kala poni ko ngana to bomba na likambu Pacho. Ça n'a pas avec ce monsieur ngavma koko wana donc bien te. So du moins jeune ça va mais koko wana franchement ndingo ki donc akende ata siko akende. Franchement donc je te remercie d'avance non dit. Non c'est la caca. Avant ça va, ça n'allait, mais si ça ne va pas quoi. Pas tout la famille non, pas comme ça te caille vraiment. Vous attendez ni moi là, bazana bango. Soko lo bana ngali kamoni tout tout va. Moi ta bana madame. Bonjour. Madame Boni. Patrick, tu capsule. Moi na malamu. Lelo bimi libanda. Na bimaka na ngai bongo eza pa na ngai na boya ofanda libanda kwa. Po lopango ngana lekaka kangama nango ka okangama. Poko taka. Na vanda. Poko taka te so okota ndio kuta ngai. Mais lelo nde na kotiti. Boni mama. Te na lelo to sola biso mbale. Okanisi ngai.
nalobi yo oza na quartier mama bongo nakoki koyeba te nga balupango nyonso na contrôla sauf ka o mpo sino ngi naleka ekangama kaka ya lelo nga nalobi te ifo nakota mpe omoni ke nakoki kotika mpe yo boye te babengaka nga mama gouverneur po quartier omobima na babalabala nyonso moto akontrolaka ezanga na moto azosomba lupango na moto akoti na mwasi na ye ifo nayeba baza ndenge nini ngai nde mpo yobima te mwe oyeba eza te mwana bandaka lobanda olukanga te pwani mama bandaka olukainga te pona nini tika kinano yo ta parce ndenge bozosa nano ndako loko eza na chantier loko na Cécile yangwana mama bongo na quartier babenga ko nani nga babenga nga gouverneur de la ville de Kinshasa mama Linga mama na bana Yaya Balek. Ah bon? Oui. Yango no moni mama na ye ko ebisanga olingi liwa tolobiko olingi vivre na mobali na bana mikyo yo boti to bakola na miss na yo olingi liwa to lobiko mama bongo nani yango pona ka liwa atika lobiko mama tika na poussa il faut poussa na mwana na yo kona mama gouverneur au moins na tango benga nga ko mwana mama gouverneur pona biso nyonso eza na kati ya motema na nga bana ba mindondo ba ye ko vanda wa mama obinini banani ba mindondo na bandeko na baze pa na yo te bazali ate kaka koko tito mutaza pa na ngai kaka nani koko tito basali ni mama na yende ko bikisa yo zomona nga na ye ko bikiso na liwa mama na ye ko ebisa yo kome kozwa bana wana te baya na ndako okokufa ozoyoka okokufa mama na banga kufa combien ya ba mama bakota na kati ya ndako papa na mwana bakufi bana wana bazasi dosi bakotika na ndako na yo esili yoke yango na moninga na ye ko ebiso mama lo kwanga na linga ko pe na za mama gouverneur na za ko gouverner quartier jamais ko kufa na linga ta bato na ngaba kufa na quartier te ozoyoka na kengela keza la butu moyi pe na yebaka entrer na sortie ya bato loko kufa mama gouverneur likama ko kufa ezali nini bazana nini na nzoto likamni ezomema liwa expliquer ngata na na comprendre ça ndenge nini yango na zo ebisa yo soko lingi okufa te na koko na bango abima balia wana oyo mwana ya tato oyo aza nango yango neza kolanda bakokolo na bakokolo na bakokolo na bakokolo pardon mama bimisa tata wana bima mama na ngai mama gouverneur merci ndenge oyo bikisa ngai lelo décision ekozwama awa oyo ngai mwana kaka ndenge okutinga na kiti ayo eloko nini azoyebisa ngai azolotaka bandoto mabe bato bazofini na kingo banda tata na ya na ndako na ngai nzoka makambo minene ezali boye nalobaki nga nalobaki na yo mama nalobaki na yo ezwa décision nga nakela ngai nakei te kokende te okende ni papa zela na to nalobi te mama okende te natango masolo esili na lute jonga kosimba nga te nakoya kokufa koko tito na boma yo mama ajila koko tito tika na mama zonga na kiti tangila ngai na gouvernement ya famille na yo naria koko na yo naria mama na yo naria mwana oyo bimisi na mosobo tonga naria nani na quartier mama benganga nga mama gouverneur mama mongala mama gouverneur oya BBC quartier mama oyo baza kubenga bato nyonso baza kukima na quartier assassin leber osala courrier konduma du peuple ufingaka bato songi tundawa okoma kumerisa bato mabele ya songi mama kulanda mama oyo te mama oyo asambwisi mokili soki lelo turiskaki geri kotaki kuna na mboka kuna epai baza kubunda na kindu ye atie songi na baamerikain atindi minduki babuma bato kuna na songi nakumbu na ngai te nakumbu ya bakoko na ngai te naza muntu abandondu yo oza mongala oyena maswa emai yango ekotati ngandu kodira luosi mais yo ye apo boboma mwana ya bato misi ya bato telemi boye mama olingi okufa nakolinga nakufa te mama bana mikyo bandi obota ndenge okobikisa nga nakondima te nakufa olingi chantier sila te chantier ekosila te ndenge ekosila chantier ekosila ekosila okende te akende te ne papa Tito okukende koko Tito omoni
soki nalobi yokanisi nalobaki longo ndenge na nini kasi boboma kaka na perusu ti awa bobambi nga na perusu mokusa eza wana bafurumi baza wana dudu nyonso dudu nyonso dudu nga nakumi zola basakana na ngai basakana bakoku na ngai mpo na dudu Nani? Contact. Bonjour. Bonjour. Boni mama. Yo lo baka likambo yo yelango papa, Niko tuna ngali suboni nzoto. Bon. Ngai kuyana ngawa na ye kutala tsimba. Na yukaki ki aza kubela, pe na yibi deja aza kubela. Ya una lubina ya kutala ye soke shikoyo. Nzito komendenge nini? Papa, yo ye kutiola ngayo. Yo ye komeka. Komeko babiti kana meka mungu asoki ekoki na biloko. Yo ebi likambo ntimba te. Kasi yo kutuna ngai. Me iloko na yeria wande yangu na mama kutala soki nziti kumi korongono. Papa Kaka. Bon. Kika Ibisanga alali to ayeke abimi deja. Ntimba na ngai azali awa te papa. Ntimba na ngai aza na hôpital mwana moko. Oyo moko kako nzamba pesanga papa musapi moko ya ngai. Ye wana na hôpital na sapo. Akomi na hôpital? Na belata. Na sapo. Mama wo izali sérieux? Leta. Oh Seigneur. Mama. Ibandere malaria ya timba na sosori lisusu na moni isika ibandara ka source. Mama. Oh non Seigneur. Amen. Timba mukolo ya bandaka malaria tuzaraka ngana ye. Bon, mukolo ipenda source ya malaria zaraka tuzaraka ngana ye. Bakabila ka ye mbongo. Engana pekisa ki mtimba tika mbongo wana. Diokokoko nani kodiokoro kodiokokoro. Mwana mbali yo kamaradi ya bukilu na ngai tutu. Mama uzao hiba yete diokolokolo diokokoro kodiokokoro. Nani? Azali kokodioko mwasi. Uyebie. Papa c'est comme mwasi. Mama uyibia kumila mwasi ndenge nini? Mbongo wana ya pesaka timba. Isalaka mbongo ya mabi. Tukei na timba na restaurant. Tudi. Tumeri. Na tiki mama. Tika papa. Yangwana moni mbala yangu papa pesanga $100. Uliaka? Papa bongo siku mutapesi yo elombi wana. Mama mbongo wana timba kama taka. Isalaki mbongo ya mabi. Isali mbongo oye provoquer malari nyosha timba po mkoro wana timba kuyaka kukoya timba kuyaka mkoro wana tangu ngana ke na yeko sosula timbe nzuje wawa nzoka isika debi ya malari wana mama ikuilila kai yangu papa nzoka yonde mutozalaka na mwana nga papa papa langa lelo kobima te lelo lelo ebebi limbondo eleki mungwa moye ya kolia ezali te misili batie nguba mingi te papa yo bebi papa ezali théâtre te papa nanga
oza koyoka ngai lelo okokende pai te parce que ntuzi na ngai aza na nani ntimba na ngai ngai nake kotanga na ntuzi oyo nalobi ntimba na ngai aza na hôpital nabana yo ye kotiola ngai papa yo ye kotiola ngai oyebi ke oyo simbili aza mobali ya bato je suis soki oza mobali ya bato yo je suis la femme d'autrui osimbi nga une femme d'autrui en touchant nalobi papa okobima pe wapi yoka na malembe tout solo yo okobima epai te yo olobi ke yo ozali mobali ya bato yo obimaka yo ebimaka mwana na ngai kaka yo moto yokokota na ndako oyo ya ngai nga moto na mobali te okobima te mobali na te mais nakoya kuya kuluba ndenge wana te parce que ezalaki accusation précoce okobima te yo okobima lelo mama bon yo okobima te gabile eza na pusa obima wa te nga na ye awa po toyeba makambo esima bon sikokende yo mpo ozalaka complice na makambo ya mwana na ngai malembe yo vanda mama yo okokende lelo oyo ekomi viol oyo eza violation ya domicile oza kosala ngai okokende te lelo na okenda te na yibi tikanga na okokende te nayebi so okokende te lelo yo okende te lelo tala mama yo oza monene tala mama depuis quand moi esi avandira mobali oyo eza contraire yo soko olingi ovanda nga navandira yo mama yo oza na tentation malamu osumba yaya lelo malamu yo osumba lelo oyo kabini zila zwilanga pon lelo osambwe mama osambwe baviola ngayo quartier awa ingilakitela kote siwa mamona viola ngai bakolobela kotenga na mama gouverner naza kogouverner mama menakanga mipemet senge mama soinga na komina livumu eza yo oyo namoni bandili mabi. Ça va, ma soeur? Non, ça ne va pas, pasteur. Pourquoi? Pour ma fiancée Nangaït, jusqu'à présent, ça ne va pas, santé n'est pas bien, nous devons comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. Donc, le monde est donc tout le monde va le croire, jusqu'à présent, ça va bien. Et on a eu ce qu'on peut aider dans la prière, on a eu comme ça, à cause de la guerre. Il y a moi les concernés, ça. Donc, normalement, il fallait qu'il y ait un ende. En tout cas, c'est impossible parce que moi, on fait maman donc insupportable. En tout cas, pour ma grave, et pas nous en possible. Impossible, c'est mais pas nous en possible. Mais la robe sauve. Ça l'a plus fort pour me connaître. Moi, les sauves, ils ont bien mis. Non, mais non, ça la moins fort parce que maman bango, moi ça la vraiment ils ont la dignité. Alinganga te, on a peut-être la prière na yo, obtient maman bon na mapunde. Comme ça, ça va toucher mon thème, on est soit pour libérer moi na. Faut ça l'effort, faut ça venir donc effort pour les concerner soit hasard en tout cas. Maram sous le bon moment, il faut changer. Parce que nous avons besoin de quatre dans la salle. Mais ça veut faut libérer pasteur. Ngamo vraiment makamba sala nga donc ni ko utiliser nga mingi kolanda nga la balabala donc propreté. Bon, tout ça pour tinda le beau qu'on nzambe qui nous toucher maman pour l'embisser esprit à maman. Vous comprenez? Tout ça bon. Donc surtout l'embisser esprit à maman mais avant que nous faisons pour tout ça prière car il y a tinda de kamoto. Pour monter mes limbes. S'il faut qu'on ait une journée comme ça et permettre un gapé à se préparer. En tout cas, Zéa, je peux sur 4 mois visiter. Soyez facilement à côté. Ça va, 4 mois visite à moi. Donc, on s'est présenté en 4 mois directement aux agents de vote. Le pasteur a comme un ça va? Ok, nice. Éternel Dieu des armées, tout-puissant, Seigneur Jésus. Atikimo na kasi maboko na yo akila no ezinga ye Seigneur Jésus na komisio akende Seigneur Jésus atini moto na yo et entouré na comme Jésus Christ. Merci. Nzambe namona mwana muntu amata lisusu wasaka tala konso muntu azana lupango ya futilaka benda mwana na yo makutu bana na binu bakumi kusala kusaka na iloko
soki naza na projet nasala tela na nga boyibi mwana moko na kubaka ye buzi ipui buzi wana ikozala ya kopela bamisopi na kati bakokanisa bakumi na boîte de nuit nzoka boîte de ventre bakopalanga na débandade pekisa mwana na yo asakana koso pekisa mwana na bino buyebi nga te tatala moko nene epesanga mbe unasumbaka isiko lupango tona tiaka siase ya train na ngao manque de vitamine C enfin non admis et pourquoi aucune idée monsieur papa yana kai mna bingi yo za utala ngabo lukula uzana na kanta na kanta naza na kanda te loba monsieur ngai maluba nyonso na lubaka na yo awa omonaka ngai zuba bulule yo sio yebisanga naza tata ya ndoki mena kindoke nanga yoka oyo kindoke révélé ngai monsieur nga nakokosala yo mabi te mais nzambe alakisi ngai koko ya ngai malaika azali koko na ngai ndenge azali wana mwana aza mobimba te aza ndenge nini andambo mais je ngai tango mwasi ya papa George akomaka na jeme ngam nayibisaka ye ndenge mpe nayibisi yo lelo malaika akumi na jeme nini kinini mais je nayibi te jimi ya mwana bon jimi yango yiku ngai namonaka mwana oyo aza na mobulu te nayibi te jimi yango batindili ye na mukanda ya kotindila aniataki yango lukula soyi to batiri ye na lipa lukula manteka mais binga koku toto na ye awa leri yango oyo ngai mpo nabenga malaika papa ifo yebisanga malamu mwana nga abimaka te zemi yango wana zwi yango na butu na moi yo nde moto oyebi ya makambo wana ke aza na zemi yo yebisanga papa makambo wana lobaka yango oyo mais loba papa nazoyoka otuninga jimi akamati na moyo na boto est-ce que l'état sabimisa air précise ya jemi entre n'importe quand n'importe où n'importe comment yo nde oyebi zela nabenga malaika ngo siko yo loba na ye malaika boyebisa ngai tina zemi wana malaika mama yaka ko okansani bovani yaka tolia telelo nazokende muziki okomi mwa mwasi okomi munene kolamba biloko te dragon olemba nini yaka nazo bingo te dragon yango yo kuseko ya yo bachaka yo digi na bomwana zwaka tango kuseka te yango bali ku manifesta ngo shiko to ndenge nini posana na yaka yango onini penzanga nazo muno yo vraiment filme ekumisu nini boye malaika filme ya Jackie San koko nzambe na ngai bande asiza koko simbenga kusimbo ememisa yo ngangu kenda kusimba bisimba simba musimbi muto ikira kinini yo bagalito ite koko wakere malaika sikoyo kuseka wana ya yo moko bozemi uzana ngo ya nanyo yebi bibisa mama mukuru zeni mama yebeka sege me onini nga nazomona bandeko nazomona eti likolo ekwela ngai yo nakotana libula ya wese nasala nini bandeko nazindaka esika nga nazali kinto kya tata emomidirisa libula wese babe ezebiranga mote ya nani babe jimi yango mama yo atindilaki yo nayibite soka betaki batindaki jimi yango naswaki uswaki osombaki na wenze te kokoshi nani koshi mama nani longwa kokoshi malaika oyo bitaka mutu wana za mutu ba mystique mawa mese kokoshi nani kokochi wana muzalo ba ngasiyo kamarade ya duruti koko ana yebzo malaika akabuejo mama na yo kana kanga mama kanga kana za uya kufasa kufuna uya yo kanga jimi wana
ya kokudia ko Ya koko. soko zwakata ya mutali boma mbera sepiri Koko poani. Koko ya pata kuna mubatikiri kado anniversaire kokudia kwa benefice akusema ngati uyo pesa ngasanga ya kikoko Azebiranga vyeme mozokera ko susi. malaika bazi ba ukansa nyosa ni mwana bala kisontera nzoka ukuba akuba bwana malaika kala mama usalinga soni koko diako Soni bokilo malaika tukanisa tuzari ejo na lingala mbele vyelo kwa koshite koko kosha za vrejo ta yawe commission qui les plus beaux gars de tous les beaux koko c'est un vrai beau gars vrai Dieu tala soki batelemisi ye awa batelemisi esaki ya fufu malamu nazo esaki ya fufu usalinga soni kokudiako mwana sunduli kokudiako akamati malaika usali soni na famille malaika soko zwakila yo ata didie tarara kaka bumona kaka butara kake bumona kaka Lodini boso engai na baby na mwandi. Nzambe yotala pe mawe nana kopepa mayo ya bwendenge nini Nzimba. Mungu tanga bwendeni. Nini? Kutu na wani nyoe dinga te. Biote? Papa nanga sinu uze ba dinga fifi dinga te. Tanga no go. Sinu te baba na mama. Sinu côté les maté pardon chérie. Nzimba. Nzimba la mukana nte. Nzimba. Utanga bonsuni no lobelote. Tina biote tikana pema mukinzo tekona malamu tena biote tiko sanga boy Richel luka benga ina chance Elisa ba utinda bilo na so ya mariage papa tena na mte chérie na ko ndo sanga mte mapasi ya boy esto kana kiboye Nzimba nakate papa na ngai mama uye Mon amour, papa n'a pas de kako.
Maman, Maman. Maman. Ni maman. Bobomi etikali kaboli. Oh yangai alinga. Yaya baleki mama na bana akena mabele yoke. Yoko benga kashe mama yopo lati malangu penti malanga lali na senglete mama. Bo pe baza kolula na nzelanga pe na yebi bango te. Est-ce que yoko yako yebi sanga ye yoko remplacer ntimba mama bima. Maman. Combien de fois maman oyo ngana yebisa yo ke oyaka lisusu awa te. Bolobi bosukisa ngai me bato nyonso pona mo omoni te mbila moko na tange bandi kokwe bambila yonse bandi okwe ebandi olakisa ke yango eterie loko antimbala ngai be ye moko bino pe bolobi bozwa ye bosale oya bino sacrifice mama telema mama kende na yo enga kobogeti papa moko akoli ate tabe nana komi ko pepa mayo oya pambe yenga yo na komi o pepa mayo ngai na ntimbala ngana ndakwe melu yakae mwa moko yake yo melu bebe ye Claudine Mboso Ntimba komi na lesa kebu. Yate papa. Ngola mino te papa. Kiti sato yo te tata o. Ibu musoke loko te. Yo saboni papa. Nzambe yo zo mona muti. Là, allez, attends, mon cœur. Il faut récupérer, hein. Il faut récupérer santé. Hein? Bah, mon akona nzela, buta la mon Lucie, mon papa Jean-Pierre, bah santé médiocre. Il faut récupérer maman. Aussi longtemps que Naza vivante, non bah ça sous sardine. Hein?
Non. Ok, hein? Bon appétit. Merci, maman. Yo ovandi ozotala biso kopo yango ozozelanga na servi yo. Pourquoi le PC tasté? napesa etasi ozoloba mpe ozose gene te ma kopo yango wana tya mokie oyaki ate mpo oya kovimbisa matama nayebisi tika koservir ye azali bebe te. Maman, nake prière ya baintercesseur. siko nasala nini oke prière soki okende prière okei te soki mpo olingi olala kende lala yaka lobi na ntongo ata après 2 jours. Tanti, ndoko alobai na tuna yo soki likambo ezali nangi nasenga nabima nasenga o permission. maloba tikelaki yango wana landa ndoko na bino na mosala kuna kende kosenge bapermission epa na ngai te kutu komekaka ta koyebisa ngai likambo moko te. Tantine, siko mabenyi nga na sali ndoko alobai so likambo eza toyebisaka o beso toki tobima tosenga nzela so osepeli te nde na kokende likambo te na kokovanda na nani kuna kota pa koza polele. Coco. Ah, bonjour. Bonjour. Vous avez les bélés, okomi lisusu awa Coco vanda Tito olembi na butu oyesusu na moyo atina kati ya ndako na po sopa kosopa nakanisa inde kindoke ezalaka ya butu nzoka nde ya moyi mpe ezalaka ya ntongo mpe ezalaka na ntongo boye bato bazodejeuner oyena kindoki noti awa Tushibisi. nasisa te lobako Maman. Naïbi te revenons un peu. Oza kuyiba tango bokutana ngina mobali na yo tango aza kusala betude. Ba mindervar oyibi mutafutaka oya sala kusalisa mobali na yo. Mobali na yo azwaka yo wa. Olingo expliquer ngani. Tu es malheur. Maman, tu es malheur. Soki na koti na ndako na ila yote. Omona kakai pamba pamba na kati ya ndako na yo. Soki na koti awa na yo kulanda tala makila na ngai yango. Bano. Isa yete. Isa bangatu wana yo tena misate. Hein? Malheur à toi. Perte de connaissance. Kumeka na ngai te mama na yibisi yo. Kumeka na ngai te. Nasa mutu. Nasalaka pina mwasho ya iba konganga. Fifi, ça va? Vous avez malamu? Vous avez malamu? Malamu wapi Koko? Zomona nde tozate. Zomona tayo mwana te. Mama. Ngai soki na zandoki. Na biaka mwana na yo. Na bimisaka yo mosolo. Ole yo binga ganto na koti na pangu na yo. Bandela toi. Fifi. Soki tokolala na fulu tokolala. Soki na kokuma mwana etike na kokuma. Ibanda kina dudu ngana kanto. Ndoro uyo bibi ngana zandoki. Nadia mwana ni. Unikinga? Na sa mutu tangu na banda kana zalaka je. Yo. Mubari na yo. Nangate. Tikanga na pona na balabala. Nyoso izali dudu. Mabo sumba soki ni burudia. Soki bagana ni na pango. Oh Dieu me voit. Soki mwana wana bana yo baboku yaki ete na mwana na ngai. Coco. Nalobi Coco, hein? Coco. Ali bidondo. Tika ngai. Afinga bino, amu bino, awaki da bino mini, awaki bino potpoto. Gara toi. oyebi ke ndako oyo soki Jean-Pierre azate zanga bino botindi koko na bino ya awa telema leka na Koko bokolanda ye apesi bino mbongo te mbongo na bukene bolanda ye na balabala kuni toke yaka leka noki Obima aussi maman. Tais-toi. Tais-toi. Ce sont des sorcières. Allez, mange mon enfant. Continue. Je n'ai plus d'appétit. Tu n'as plus d'appétit? C'est ça que tu me dis? Tu me dis ça?
Dudu bana baterengani ngai papa na terengani. Mon peuple est perdu, sauf de reconnaissance. Nakulubaka imo, nakulubaka imo. L'un des jours, ngana kufa. Ah! Makolo na ngai moni pasi na kufinga. Na ya kutala bakoko na nga bafingi ngai ndoki. Oh morie, la masabaka tani. Tout homme est failli. Comment on y va? Eh, maman, nani, malula ngonda bengi ngate. Ah, bengi eh, yena Monique Mbongo. Tu vas le voir, eh, bah rien décembre. Décembre, tu vas voir. Bah prouver biso ni nyango yi. Yena ngonda. Koko na lo na hote. Babi kina lo taki. Lo na tena komi na Lyon. Le restaurant au Capi. Yé maître ngwa so isabatu pena noté. Ouais. Ouais, biso. Na le mi na ngai. Na pena baye. Maman, ma soin de le sommet bat. Ça. Et n'a que nous ta na so ako pour battre la ranga. Sovité. Mais na tia nga wo. Et que casse. Maman nga zo ngai. Sentiment. Na sanga ngai. Maman. Eh Coco, yo, on lui montre un mal, là sans effet. Cousin, moi je n'ai pas sentiment. Maman, casco. Maman n'a pas mis peine de me kemba bataille l'engité. Eh, y'a gentil. Même la danse quoi, c'est la mini danse. Maman dit, maman, il y a maître mon baïate. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, combien vous l'engagez là? C'est pas qu'on a on est. Le cas qui m'a vu ça, je sais que qui m'a été. N'a pas mbamba. N'a lui ce que ça n'a pas. Pas très bien là. Tout ça n'a bêti. Kindo qui moi n'a pas bon. Eh, maman, Coco yébi. Clarisse Kebana. Kebana. Non, mbana ni Kinsia. Kinsia mbaki ko. Pas téléphone maman. La bosse à l'engayer. Ma chérie, moi ko orini. Nana yote. Jonga. Mais tu t'es qui peut kala. Chalawana. Ujue bato jamu konji monene diretere na mukopani. Ujue bangote. Natika nga boite. Ujane temoti kana ndeboyi. Kasko. Non c'est pas la Maître maman inga nembinanga. Yo penza kutuza. Ntika nga terena ngo ozata mbali. Kasko. Elu kute ko. Na moi cité. Nangate. Maman. Nangate. Mais to le vini pananga ko. Vini ko. Bujue bateke bolebe singai. Bujue bebi sama kambo nangai. Bosemo bojalite. Tala, kebani, keba. Tala, yo okopecha nka mwana no mindondo na fifi. Pe na mona chimba na maraika bopecha nga bango. Soki bajalite. Bokutika no benge ngego. Kino mukeke no kufa bokutara bendenge wana bosimbo boja grand maître maman ntimba maman ne mutuma kasi mukora zaite mutuma kasi pesa mbangute kasi mutuma banga mais grand maître kasina bananga sikaba kuti ba mwana zoko raté pour récupérer banongo tawa na lobi na bino boyi pona mama na chimba na kokwaye na ebilo lenge nini na kokwaye ebe bana mo ba bombani kuna na kokotra bango pe kuna na kokwa bango bosembo jali tout ça est fort hein Coco tout ça est fort duka ça ana masege sambot yo pour moi télévision bisto on les gars mais tu qui a grand tout ça est fort ah bouteille Dudu, makambo nini? Nganga na ngezongi. Ukanishe jongi.
Siko tosa. Nini ngo? Mama. Nga bang na ka tabi. Ha? Tukinde. Dudu to bien abissé. Abengani bisote. Abengani bisote bien abissé. Krame. Bobanda ne kala ba kamaradi ya? Tobanda kala. Ngapi ngana zala kina ngana ndako. Naza kulanda nani formation. Oya makambo za kuleka na nini na nini oyo bobenga ka equipe lina futu. Lina futu. Nani oya joueur nani joueur oyo États-Unis. Oyo nani président oyo nani George nani. Joueur wana. Bazala kina réunion na nani ka nani oyo oya sali njembo ya nani njembo eza kubeta bini kolo ya nani oyo boza kubina lukula batu baza kusala nini ku défilé Cardinal Chau bakutani bango mibari bon omoni problème ezalaki na bango tango leta kumia wana victoire bon en tout cas ngana ndimaki yango te po ezalaki tête à tête tukutani vraiment boye leta alataki chimie ezalaki chimie ya jaune leta telemaki pembeni mwana mbale yoko yibete nani kanimbu yamba oyibete wana yo zalaki te nanu butami te bon bazalaki na conflit bango basalaki sikoyo omoni biso bata mokili tukomprenaka te mpona nini pasteur soni atundisaki stade balubi o te lokolo atundisaki stade bebe tshanda moto asalaki nyonso po bakutana basala nini nzembo ya nani oyo bebe chanda yimbi nini yibi yango nzembo bebe chanda mikolo ayimbi bana ya Kongo tosangana oyo yibi nzimbo na te totombola yoza mubulu eza nzimbo ya drapeau eza nzimbo ya drapeau yo mama na bino azalaka na Kinshasa si mama zani ana Kinshasa oyibi uyimba hymne national ayibi yimba na yimba ngombe debu congolais ini par le son ini dans les place one osarerere ini izari fokucha ini carson fokucha carson ini izari carson moko continue debout congolais, unis dans l'effort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant. Voilà, il s'est j'ai là. Tepum. Ngana simba yana nini ba. Kangaringa elangi ya mama na bana sala joa yokota la soya mu déjà robusana calme non comprendre on peut ça non comprendre et comme yoko ko soana ba minanga oya donc avant-hier Gila bengi na Saint-Ouen yoka ka oyambi obisi n'importe quoi lelo ba jotala nga yo soana et comme nini entre nous nani Gili nani Gila benga à partir de Paris na Saint-Ouen mais d'ailleurs tu n'en point et comme nini au soleil ni avant-hier wana et comme nini mututu oyotala nga lo ba yotala nga yo mutu sola bango lo na mona ba je comme nini te nga lingi bongo te bajo azana pe ko na biso te avenir mo bima ko bisanga lo na avenir mo bima ba bi ka ke non ndoki ako bajo to ke ojo sala hein pata non qualité pata bajo bonjour papa bajo yaka problème ni et comment exagérer mutu nyonso so yo lukanga il faut solisaka na moni na azo importer mista nanga na comprendre te point mais so basolo mabesa wa basololité mais na munoko yo hein obi tenza koko na yo hein obi geleli bo sam ngano boy pona ni obi kina zoka bien te mais zoka makena kata lupango eza mbala so
oyoki faut continuer à frapper ma casse papa comme tu ça ça mona mukia moni pas comme amona comme mulai aniré au kantia comme mukolo kolanda ite papa hein ça no calme na kati kuna zoka bien hein papa soki najwa kinyongo na lupango oyo banda yo yana ngai yawa luba tokoluka tokofuta soki pina za na butoto udindisa ngai ata na piscine bobimisa ngai butoto etikala nga nakumi ndoki na mwana na mama bakumi kubenga nga ndoki yo za musali ya nzambi. Pourquoi mentalité oyo nakende lisusu wapi nga na nyoko ambi nakende wapi dudu alukili nga makambo kolela te papa na lobi ngani naza mettre ndako papa kolela te pacho wana za mwana muke papa ozolo na mulayi wana za mwana muke ya pama mpuko alobi lobia kokola ka ya bana lelo nde bazokola papa kolanda nyoso atenga mona ebine na s'arranger yango na mama hein papa mais ce qui ozala calme ozala l'aise kozala makanti muso ya mabete jamais nga na ko benga no ndako nanga deuxième chose na ozolo kwa papa aboti ngai comme oyo nga sa kufa yone nazo remplacer place na papa comme tout santé ozala calme hein papa comme ça to kolanda pas tout quitter kolanda pe mama te papa na tika kolela ko papa na bitika kolela tika kolela papa na ngatika Mudando yaye mugabala kubola kumano Mudando yaye vinasa Muna mulai kacho kwa mukolo usura zira mpenda Mungu gamema Mudima mobi Aremondo nukubedi kuwa Ayinane yanga sala Adudu Bata musala na bayete banda kalona yaki bata musala bazoya te misala eza kovanda kaka bebo ifale basala bata musala lelo soki bata musala na baye na kolongola bango misala eza kovanda kaka boye pamba boye ifale bayaka mpo basala musala me musala evandi boye eza malamu te na kolongola bato wana nyonso ya musala fona lobanga moko mpo ye mpe boni boko songisongi yo kolobanga nasalaka mbongo akisi otika songisongi te songisongi ndako na nga na kosala mbongo na nga moko oyo boyo nasalaka mbongo ya kisi nga naza kokama nga nayende kofelisite mama na nga nani akeki oyebiso ke nga naza songisongi bayebisi nga ke yo oza kotonga nga partout nga na kosala mbongo ya kisi na kotonga ndako na mbongo ya kisi mpe bayebisi nga lisusu ke dudu akobongolaka mwasi ana kisi ebe yo te songisongi no ya kakokolo ye nango ti awa epa na biso boni yo moko yebi banda yo osomba lupango nani aza mama gouverneur na kati ya quartier nga nde moto naza kogouverne quartier bo nani bapesaki yo place openza komisio osomba mama na nga bongo nga na ntongo mpenza ya solo ka ndenge yo oyokaki ke dudu abaluki akomi mwana mwasi yango alokonga na yaki na ya koyebiso ndeko na nga na kofelisite yo kofelisite yo ndenge osali likambo monene boye soki nakende otongo mpo na nini mama na nga bata mokili balinga bolamu te na bolamu nga nasali yo mpenza oyo kozwa nano place ya mama monene esika osombaki awa boye te mama yo nde tika songisongi mwana wa mobali mpe azobelaka yo bima nde na lopango na ngai kende naboyi songisongi abima na lopango na ngai bima naza kokamwa lelo bima kende nalingi komona osu na miso toleki songisongi bima ndenge okomi obenga na ngai lokola soso ya mama bima koyaka lisusu awa te malembe pato malembe omoni makambo tito alukeli ngai na ndako omoni makambo tito alukeli ngai makambo nini wana biso mpona koko wana eza kaka kindoki ya tata oyo eza kaka kindoki na ye nazopekisa likambo ya tata olingi koyoka te tala mbonge naza na mwa moke na boyi natikala veuve bacho zongo na ozwa chemise ya tata na osala noki malembe pacho zoa bisano kitokela tata na oboni boyeko bunaki okotela kuna kende okotela kuna
tokela tokenoki tokei Bonjour. Salut, tu vas où? Je veux voir ma coiffeuse. Non, rentre d'abord à la maison. On a à se dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Allons au salon. Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, hein? Si tu penses que c'est comme ça que nous devons vivre dans cette maison, je te dis que moi je ne marche pas. Et je ne marcherai jamais. Mais mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu m'avais dit que papa Tito était passé par ici? Mais Jean-Pierre, le premier temps que tu le bélan en dako, aussi le bélan na balabala bonding. Non, na lingi batonyon sobaye ba comportement na yo. Comportement ni ya mabenga na zana. Na tunio. Est-ce que yebite moi na ya papa Tito Doudou? Dimo to fotelanga classe. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui m'ont soutenu, entre autres Doudou qui a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Le problème n'a rien à Kati. Hein Jean-Pierre? Ton problème, tu dois le connaître aujourd'hui. Et si tu pensais que moi, je n'avais jamais d'écho là-dessus, sache que tout ce qui se passe dans cette maison, je suis au courant. Tu maltraites mes nièces. Tu les traites comme tu veux. Tu penses que ces enfants-là sont sortis d'un bois, alors que ce sont les enfants de ma soeur à moi. Je te dis, tu ne veux pas changer de comportement. Maman, place la vie sur la barrière. Jean-Pierre, mon cher, tout est nandako. Négatif. Bah, je vais un peu me reposer. Hein. Oui. Pasteur, alléluia. Ah, amen. Bon, bilan. Ah, moi bien, papa. Tu vas faire une banda, hein? Ça va, problème, problème. Qui m'est ça, moi? Ah, papa. Papa, pendant. Ah, bon, moi, qui m'est zaté. Depuis que nous avons qui bana, il y a ces mecs qui n'ont pas bazawana. Donc, problème sur problème na katanda. Bon, moi, je vais en tout cas, l'habité, je suis en train de là, les gens sont solo. Au solo lobby, donc il faut ça faire réaction. En tout cas, les gars, ils ont ma bana, te pasteur wana na kondima ote bana wana banda ba komi na ndako ngana mobile na ngato zoyo kanti makamu nyoso te komi ka désordre na kati ya ndako omoni makambo susu en tout cas makambo etali ya nzambe bakota yango duti te po vérité oyo eza epa nzambe eza vérité oyo biso ozobata moke toza nango te donc ndenge eza wana nga na priaki natali etada mabana wana en tout cas baza na kindoki te baza na kindoki te wana ndenge nazo yesu parce que nzambe na biso tosambelaka akosaka te et puis biso bata mokili ndenge tozojuge ndenge mosusu so moni moto tozojuge moto ndenge mosusu ok makomi ya nzambe ekomami ke ne juge point te pasteur wana vraiment oconvaincre nga te oconvaincre te bengela no mindondo benga mindondo mindondo tanti yaka ba obenga yo. Bonjour, pasteur. Bonjour, alléluia. Amen. Bon. Ok. Mindondo yo. Kasi ye wanat. Kasi ye wanat. Pour moi grave ça na wana te maman ici en tout cas moi no to kembisa na biloba. Poison na kindo kité.
Pasteur, yoku tozolo bataille ya pamba ngai mana ndako toza mal à l'aise na niveau mo okoko ndima te. Kindoki yango za soki papa na msomo tazo bakisi. E bongo biso na kati bana toza na nini? Eh maman leki. Toza na biso na makambo wana zo kanitsela biso. Yoka, ma soeur, ne t'en fais pas. Au moins problème est là na mutu azara na problème. Alors, soki okoti ba okyosenga pardon pa nzambe. Nzamba pardonna facilement. Donc nzamba za nzambe biso nyosto. Mais pour ma grave ezate na ozoyer na olendi sena liloba. Sur la lundi c'est na liloba na ebi ke eza pour nenga za wana za jeune étoile. Aza na étoile moko na famille. Donc ye mutu arokyo sunga pe famille. To éviter on ne sait jamais. Mais yango na ngina ko bana malembe ti na kembise pe na liloba. Donc problème yango wana. Mais dans le canal, tu as le numéro de téléphone, on peut sur notre numéro de téléphone comme ça, mais sur place nous comme ça. Ok, pasteur, na qui l'ambaka. Bon, ça va. Merci. Na otika le numéro. Ok. Pasteur, nga vraiment zo simbanga te. Ezo simbanga ta mukete. Tala, nzambe basaka na été. Et puis nzambe asa nzambe ya vérité. Nzambe lokuta te. Nzambe soka lobi alobara avec action. Vous comprenez? Donc ndenge na lobi pour moi la vérité ali vérité parce que on yoste bomba mi yango ndebimaka. Hein? Vraiment na onga na zomo na nzambe na aza vraiment injuste hein. Vérité ebimaka et puis vérité yebana. En tout cas na ebité ne na roloba parce que nzambe biso tozo sambela nzambe ya solo so retourner les kambo pa lobaka et puis ayokaka et puis amonaka. En tout cas vérité yebana parce que so ko juger mutu boye kana nzambe ko kita likona et puis tant kana nzambe yaka mabe. Donc, voilà. Bonjour. Non, papa. Je vous dis sincèrement que je ne suis pas content du comportement de cette femme. Parce que vous êtes un pasteur. La Bible dit bien que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Okay. Moi, par contre, j'ai trouvé le malheur. En tout cas, papa, n'a évité pas sûr ya bino bozoyoka parce que nzambe obiso tozo sambela nzambe ya solo. En tout cas, apesa kayam. Ce qui m'a tungi simi ezali na kati libota en tout cas il y a l'opinion fait pesam mais vous allez calmer nzambe en tout cas nzambe a réagir pena. Demande à ton Dieu de me trouver une solution dans 48 heures. Dépasser ce délai là, je n'aurai pas besoin de cette cocotte chez moi, je te le dis. En tout cas papa nzambe m'imposer arrêter papa tout banga nzambe. En tout cas, n'a évité. Mais il y a un problème au Turquie qui est alerte. Parce que vous êtes déjà il faut y a la prière en tout cas, tout ça bien. Et puis maman il faut changer de comportement vis-à-vis de mon bal et puis il faut changer de comportement. Bon, le temps température peut quitter. Il faut y a la prière. So ye kuna le tonga na sito sur la makamzus ou bomba maki photo sur la. Merci pasteur. Ça va ta église. OK, qui met en train de OK, na elongo. Ça va. OK. Merci. Bon appétit. Bon la bino. Parce que bien kaka kaba situation toujours vivre dans ndako na biso kamena etsaki yo moko yebi kaka moi était maman bisi alingi biso te azonyokola biso surtout ngana leki na mafifi donc d'abord l'autre fois tant ça qui pas un bureau maman les cinéma ça qu'il faut se comporter roi femme mariée vraiment donc ils a des rêves musu je za buno ko bengo ngendo za na ngendo kiti parce que nga déjà ne la bande wa prière na ngati ndenge to yeko kokoba en tout cas nzambe na ngala kisanga kindokeza na mote et puis elo mona web ça mone olatibu en tout cas contrairement pendant c'est pas la mote et puis mon nzambe pendant se comporte roi mon nzambe et puis na coiffure eh pasteur nga bilamba ndenge zoleka kuna à la mode na poto hein vous allez absolument pas tout kapunga yaza na poto do ye eloko yo se bimaka te jamais na Londres sans katinde la ngai to ye mutazo consoler ta biso ba fifio na ko moya ko vivre na biso na Judith Mboma soki vie pas tout kapunga te mbele mawatro to souffrir pasteur to souffrir mais okoki ko ebisa yo mo nengeza dukela na ba ya normal awi botinda yaza musika et puis tala suki no nengeza suki za kitoko tuza militaire chassa donc batinde ya ko coiffure déjà na internet
Non, bien, donc, il faut réagir, coiffer, atteindre. Modèle ya suki o ne yango ndeza malamu non ça comme ça va chignon non je sais coiffure on a pas changer pe modèle on a ya ça quand même représentable pas nzambe yo lingis ko ya ndenga nzambe tokuma on a ndenga nzambe olimba chignon ezala ngo bien o petit toko ezali bien mais vis-à-vis nzambe comportement on a achevé donc bien tu vas ça on marque ba chinois tout ça osala ba chignon na website ya ça docteur parce qu'on va la télé. Non, moi c'était, non, la qualité. Je veux vraiment c'est. Il y a un surtout moi, je me assurer d'abord. Eh, na kisasa ko bato ko zo luka mwasi bovana na ba boyebela o sakana. Non, na zo luka, kamo na za mutu quand même. Et puis soki na bengi mwasi, disons soki na ligne mwasi. Nzambe faut la sanga état d'âme na. Alors, net yo, état d'âme na moneza nango normal hein. Parce que les cambo état d'âme de me ça n'a pas passé. Au moins est mo boye. So bat ba mo le bo ozando ki nem soupe na za na document inconscient. Na yebi na ngai te poki ndoki otanti na tsamu na ranga na ndaku na yebi ku te place ni ba ki ndoki ngo pasteur. Ngana boya kana église te parce que le bible li cambo ça na mutena ko se conformer na ngana ndenge église. Mais le problème est ali que ngana lingi utala vraiment réellement so ngana za ndoki te ngana leki na fifi. Bon, moni dans tout ça ma réunion se ça boy. Nengazana na robe ma réunion se vous comprenez? Parce que la Bible est là, faut sozana, disons, moni, misala nzambe, n'engagez l'accent. Donc il faut pas koloba. Donc d'abord il faut que tu prier. Après prier, voilà, nzambe mtakotina na yo, soko dévoiler secret voilà. Et puis secret na tango dévoiler, exactement que secret on a dévoiler n'importe qui, n'importe où c'est. Donc ça secret mon biblique. N'engagez comment on va combien. Alors et pas na bino mtazana misala mabe, ça n'est pas na bino. Eh, parce que on a besoin de na besoin de papa so za mutamisala toyebi ma wana besoin des ali comme papa so za la sauver ce qui a ko me ka fungwa mutema ne pas yesu ça ça na problème te pasteur éviter mais dans tout ça ma réunion tout là ngai fona bala alors tant on ballon nzamba va confondre ma mbele pasteur il faut que na limite penza vraiment et bon yo nengo ça yo linga ngade linga ngade pasteur ngayo kana ngasoni soni Tana pasteur ngana ukasoni oh tuzo la soni kon Tana nga kambwana maramne non il y a pas on s'est présenté et puis totalement absent c'est moi Mama Soni c'est bon bateau yo so babaliza Mama Soni Ntimba, ne aux autres qui les prières. Oui, attends. Quoi a bien quitté na Champs-Élysées. Ntimba. Oui. Ça nous qui nous zéloté. Ah ça nous. J'arrive.